Mbote mingi na balandi na biso ya Océan du Congo ba fidèle abonné ba oyo balingaka chaîne na bango chaîne ebombelaka bango vérité Océan du Congo oyo mesana toujours kolobela bino vérité nde na lobaka to kotaka tina se ya mabele pona ko bimisa vérité kolobela bino na mokolo lelo avant na fungola basango na ngana ko ngande ko Moïse tshela ngana une vidéo yo tusu awa bana ba ukiya ni biloko awa daga kutoa refugee mboga ni refugee akaka ngoni Kongo RC oyo baye kuvanda hapo meilleur zana kipe biso kana za mwana mba drapeau pour nani bon drapeau comme awa ikuwa na Congo bandaka ko superposer amundi bandaka ezabo ite awa ezali RDC tozozwa drapeau tozotia drapeau na biso ok soki toye kokuta isusu drapeau mosusu mbuko bakokanga pe yo eza ya RDC eza ya RDC drapeau mosusu etelema mpo nani bon biso toza simple population bikambo ekataka niveau na bino oyebi ngai oyebi sous-préfet ngaza sous-préfet ya Libenge administrateur territoire AT ya Libenge merci chef tosala yango na ndenge ya mabe te eza mboka na biso soki basengeli te basala eloko po bayebisa intégrité na nani bimisa drapeau na biso bandeko bino moko bolandi vidéo tant que tozoya kobelela tozoya kolamisa bino population bozoyoka vo na biso te Centrafrique lelo pe ye wana tie drapeau na ye na Libenge kota bangala tant que tozoya koloba ke toza tout autour na Rwandais bozoyoka biso te tant que tozoya moko esingami na Rwandais peuple to bima to telema bozoyoka te Centrafrique pe yango wana atie drapeau na ye tant bolinga bobunda pona rancune oyo eza bongo na bandundu rancune mususu yango ebimi na Libenge ndeko ayo kolongola drapeau bomoni vidéo peuple ye moko ye alongoli drapeau wana ya Centrafrique azozongisa drapeau na biso ya Congo bomoni te keza rancune mpe bango bakoya bakosala république bitumba ebandi mbala moko ntango makambo boye ezosalama bino bapoliticien toujours na distraction makambo yo politicien koki koloba yango oyo makambo politicien koki kolobisa biso yango oyo drapeau etiemi lelo esalami lelo na ntango ya lelo yango na oyesa bino bosabone na Océan du Congo eza chaîne oyo ebombaka bavérité te mesana toujours kolobela bino bavérité biso tobombaka mabe na se ya lipeka te ndenge mama Océan alobaka biso tobimisaka politicien moko mpe te akolobela yango soki mpe totyelaki bino bavideo oyo te bolingaki mpe boyeba yango te ntango makambo boye ezosalama bino bapoliticien toujours libanda tozesa bino boya kobunda na Congo tokita biso nyonso na capitale
To bunda libanda te to bunda na kati biso nyonso. Politicien moko ta bima bituma kajo balobaka to bunda biso so na kati. Tant que tozolo ba bino bozo bima boke libanda. Libanda boke osani. Tant que mama bozo salama. Ozo mona ba okata Kongo ndam. Yango na yebsa élection boza na ngoposa mboka ngo ezoke ndam. Sko ba dirige mboka ni. South Afrique pe wana le lache drapeau bomoni na libenge. Sko Kongo ezoke ni male. Sko bino bona posa mapona mpo bo dirige mboka ni. Oleke boya bokita to bunda. Bino bolinga bomema na mupepe bokende libanda bokesa nini. Et là on dit des importants na ba conférence bokesa la biso libanda. Na temps moko eza na occupation. Peuple congolais to bima to bunda. To bunda pona mboka na biso bota ba bokina be bango moko bazwi charge ba bengani mo président ba bango ba che président bango balingi. Pourquoi pas biso na Congo to ko sala ngoti? Bandeko to sangana na temps on a ebse ki bino eza ta distraction eza biso soto sangana liboke moko to longola Félix to chamo konto biso peuple to limna ebse ki bino to ko chamo continent élection te na mapona mte yango esem na Burkina Faso pourquoi pas biso na Congo ko sala mate ceux qui peuple lingo telema boyeli biso ba distraction ezanga tina ceux qui peuple lingo telema merci maman na tela ki olobi na vidéo makambo répondre à général Kasongo faut boye bisaka ba vérité boy peuple to buna pona mboka na biso toza na biso na sima mo kondima rote on opposition on na majorité peuple congolais ko za na sima mo kondité buna pona mboka na oyo moko za na souci ya mboka nao. Ce qui peut plater les mères bundabino boyena ba distraction ezanga tina o ya bimi na nzembo na e o ya bimi na album ya na benga no za politicien moko boyeba ya ba musicien boya politique pona ko luka mbongo non ke pona ko bunda pona peuple na bino soto lobby to memingam vérité na Congo ko mabe président Fayulu bande ko bolimbisanga so boyoka conseil yo mabe oza président ba congolais ba yemo oza président ba congolais ba vota na loba ngo toute fois maman c'est pas beta mbela biso totambola na mbula na centre nyonso pona kotala ba ponamo esalama na 2018 ero mona makamba boyebisa biso na Canada lo nyinyo ke sala osa ni na Canada tant to mona ba vidéo zo circuler ba zo finga yo lo nyinyo ko sala na Canada ko opposant numéro 1 peuple tshela ka mutema zonga ya kolendisa peuple obundisa obimisa peuple na balabala tango somona ba makamba boy tango ba makamba boy zo sama président yo bimi libanda oki koyema nze est-ce que biso tona posta nze mo président bane ko bolimbisa nga na nenga mabete to linga président elia kwa na mabete tamsu yo ka mabe o kanso ka ke bande ko ne ba lo bana ba zo critiquer président elité tamsu to linga président eli ko le kayo ndeko zo kanse ke biso to linga président elité ba vidéo zo circuler mais to ko tsango to poto linga président eli babini président eli aza sénégalais tama makamba boyo zo sala maboyo kendo ko lela libanda nini libanda to kelela nini to ya to bunda awa bitumandeza awa na capitale bitumeza na Congo to bundela to lela libanda nani oyoka biso bato bino bokelela bango bat basali ke to koma boy siko bokelela banani soki to lobi boto moni ndeko kuna yo mesana ko loba yo za muto ki te biso to za bato ki ngani te biso to za bato o bazala ka vérité bato ba lo ba vérité ne biso to na sima na bango to za muta mutu te na biso ki bino le monsieur uta ko leka to na parti politique moko te ngana muta peuple pour notre peuple, souffrance au peuple, à son monde, on a lié à un peuple. Tant que le peuple congolais, tout le monde a biso na sima ba politicien. Ba politicien ba encore sa biso. Ba politicien ba zo ba biso. Pop bango ba fi ba poche na bango bana bango ba ketanga na ba poto bana bango ba tanga na école. Onga mwana ngatanga na école moko boye. Tant que biso peuple to souffrir. Tala kuluna na Congo. Bano
bango ça kuna est-ce que ça volonté na bango oui kuna eza mabe mais est-ce que ba ça kuna mpona volonté na bango mpona passe ba ko boto ba tubiloko L'on a Congo qui m'a insécurité ba Rwandais. Toi qui m'a kuna. Ce que moi c'est toi qui m'a. Pour ça qui m'a sécurité na butu ba Rwandais. Kulu na tina moi wala na. Ce que peuple congolais qui m'a. Peuple total le mato bunda. Total exemple bokiba bokinabe ba pesi biso. Exemple moko boyete ya biso e pesa biso force. Quand la vidéo te pour les 5 ans. Quand la vidéo te pour mon ah bokinabe ba makaste. La vidéo na pour peso force. Pour peso maele. Na loba ilobit. Pour la émission ana. Est-ce que bato ba sa ba makambo ana ba bokinabe wana. Ba l'équipe biso na nini? Est-ce que bana ba 4 maboko 4 makolo? Te ba saka na 2 maboko 2 makonde biso toza. Pourquoi ba biso toko ko sala ngoto? Ba komba bokinabe ba osala. Ba bengani mokonzi ba te mokonzi bango balandi. O bango mo balingi. C'est le politicien Congo balingi peuple congolais ni la majorité ni l'opposition. Balingi na bango bisoté. Bazo ko distraire biso. Tant yo mona ke nga na mona ki photo na mona ko kiseka buya na kinga to ya sabino balingi bisoté bakuta na butu. Bakuta na butu bango nyoso nde bazana moi ba finga ni ba distraire bino bozokani bobomani bango na butu bakyo okutana. Ce que tu bino la vérité te so muto so vérité olingi ne muto azokosa nde oyo pousse na pembe na Bweza il y a kozonga to bunda ya kozonga to bunda président elito lingaka yo biso ba congolais to ema yo non c'est biso ke mapona 2023 oui to bima to voter est-ce que ba kocha yo est-ce que biso to voter non so ba ki mapona 2023 oui to yo ki yo Torobi matoke to vote net nga pena la rose ta carte d'électeur na na ke na pesa président ali soit carte na on voit nga déjà yango est-ce que ba ko tia yo Tobi mato bunda pona mbonga na biso ke to ke na maponami Babo kina be kisini basali po ba benga na mokonzi na bacha mokonzi bango balingi basali kisini bomona ba makamba bofandi bomoni vidéo mboka mo bekuta muke koko tata na kata Congo so combien de fois aye pe mutaya la muki kwatu aye drapeau na bango atie bazui drapeau na biso ya Congo baki otango na bato na boatu kota mai kuna e bomona makamba boye sala bino bien moko ndini na lobeli yango vidéo o bo utu kotala o bomoni ke Centre Africa yo cha drapeau Rankini mswa ngwe bandi. Lobi ko yoka kuna isusu e yindi ba Rwanda basa kuna. Po tolo ba ki ba Rwanda ba tourner biso mobimba bo chatem. Peuple congolais to fungola mis. Peuple congolais to longa na sima ba politicien. Ba politicien ba okosa biso. Tang yo fa no la na ba politicien politicien zo kosa yo. Akoya caution na 12 ans na buta ke yake osola. Akoya caution na tango na buta ke yake osola. Ake on négocier pour que ya vivre bien. Yo souffrir la na keka na sima. Bango ba kokima ero yinda ba kokima ba ko vana ba pote bango ngana yo. To kima wapi? Yango le 17 biso yo sa photo bima libanda. Na biso ki bino. Maman papa bana. Ba chef coutumier na zaki na bino lobby. Merci longonya na bino. Tellement bo fungoli biso bi bozo récupérer pouvoir na bino. Ezaka ya malobate. To mona ngona ba action. Les 17 biso soto bimato bunda pona mboka na biso. Congolais nyoso sima na loboko to poigné ekolo te. O te bango ekolo na bango boyebo te biso nyoso to sangana. Muluba mukongo muswahili nani kingani to sangana biso nyoso. Nathan essaie de force à battre belé pour que tu libères mboka na biso. Pour ceux qui to loba na munoko, action sociale la matière, on doit mona bandeko ba yebisa biso. Bozo loba pe belé ba pe biso. Ko lobele ki me action sociale la matière. Tout retourne la poste action na terrain. Ceux qui peuple tellement loba distraction moko to la na distraction na bango te to fongola miso bima to bunda. To bunda pona Congo na biso.
tozoyebisa bino bobima bobunda bolungwa na nsima bapoliticien peuple totelema tofongola misu distraction na distraction mpo bapoliticien ntango peuple olinga ofongola misu bango bayeli biso distraction tala album asika mosusu elingi obima na minute o bapoliticien spectacle ya bamusicien bozwa kokosa biso na kati ya politique bino kande bozala na biso bozala bino bamusicien bapoliticien spectacle distraction mosusu album mosusu asika bolingi obina union sacrée panzani. Est-ce que union sacrée wana non ezalaki terrain na biso epanzani te ezalaki terrain na biso union sacrée panzani Moïse Katoum ayebisi Félix pas de glissement 2023 mapona mi fois salama Jean-Pierre Bemba même ayebisi Félix 2023 fois mapona mi salama aussi ozwi mongo babindele bafinancer mpona maponami 2023 fois mapona mi salama Vital Kamerhe kutu de yabo yokaki so boyebi te bato batumi basiège ya Vital Kamerhe na Kisangani eza bongo bato ya IDPS po babi bazalaki na kanda na batuna asali atikali kotanga discours en chef de l'état te kanda wana yango batumi basiège ne kuna na nini na Kisangani Vital Kamerhe abi préparé bombe kala mingi taza mitinga na Saint-Thérèse na Njili tango yo peuple zolala siko bango album na bango yango babimisa ngana siko album ni to robimisa na terrain siko po ça la succès koleka ya bango peuple congolais si to c'est la album na bango bima ya biso le 17 to bimisa album na biso derrière le 17 mutu tu na balabala to bima to bunda pona mboka na biso tant to mona ba politicien mususu bo okendo lela elo ni bo lela po abi mukola lela pa pamba te mukola zo lela elo ni na lela Kongo ne mboka mukola lele lini boya to bunda pona mboka na biso tala bango chaque année chaque mois bito bazo bomba album ba bimisa album asika na sika mais ngana yo album ni to bimisa na minute pour dominer ya bango les 17 mututu na balabala mama papa mwana muke mukolo biso tu na balabala opération bengana tous les politiciens ni na majorité ni opposition to wana posa mutute to ça le quoi ba bokina be basel to cha mukonzo biso to lingi po Kongo ko tambola boete Kongo ko kende boete Kongo zo ke mabe ba pays union Afrique ba eu conscience déjà pourquoi pas biso na Kongo to lala pourquoi le peuple congolais toujours ba politicien ba zo ba biso pour la nini pour biso ba tout ça ke ba comme en place bazali vraiment condescendant des peuples ngane peuple mokondi est-ce que sangana yo bango ba comme en place bazana sangana bango ba komi voter ba comme ba kondi siko yo mutozo pesa bango ba voir ba comme en place bazana et là on retourne ba zo ngtela courant na Congo ezalaka te transport passe social na Congo eza te mokomona snel ayeli bato farti yebisanga bato ya snel oyebi biso farti boyela biso farti tofuta molili to tofuta courant mpo courant ezalaka te yo elinga farti nafuta molili to nafuta courant ntango yo peuple baosufru yo boye après okola baye bakosi yo komona na bango nsima okende oyembela bango ntango baofaire sufru yo boye peuple alingi otelema koto moso papa mokolo na baati boyela biso négociation na M23 papa moso baati ta na bino ya kodistra biso so ekoki nzungu oyo boteki peuple congolais na minute oyo esi tobimi bana changu botelema nde botemi na kokanga barwandais botelema politicien moko te topesa litoi na biso na ntango oyo tokomi o opération benga na politicien po soki toolanda bango kaka na nsima bakobinisa biso kaka danse oyo toobina oyo le 17 biso nyonso bandeko na yokaki biso tokosala banderole mpo tokoma mpo na opération boyeboye oui mais na banderole mosusu bandeko bosa boso opération bokoma opération benga na tous les politiciens ni na majorité ni na opposition tokotya mokonzi ya biso peuple tolingi
Président les bolodjoa. Peuple a lingio. Peuple a lingakayo. Oh, ça message est outil pas peuple, non qui est pas dans l'aïe. Peuple a lobby, bah, monio pour l'ali. Oh, l'obate. Tant que 2023, qu'on s'est appelé. Pour peuple a lingakayo. Mais babi ozo lobate. Au lieu kanyaka toni. Loba li loba moko pour la peuple. Papa les bolodjoa. Pour politique peuple congolais pesi maboko na politicien na couleur ezo simbara te. To monde to pesa maboko na batu mususu nan. Bokinabe bango na ba telemite. Ba bunda pona mboka na bango, pourquoi pas biso? To banga nini? To banga liwa. Liwa pe obomo pe ofandika na ndako pe bo okufi. Non que marche, so babi marche bo pona bilongi. Ngana ko bima te no ko banga ko beta nga gaz, ba ko bet oko bima pe te mutu pa bima yo zonga, yo pe mutu fana na ndako kufi. Siko ko banga nini? Po si to kufa na biso. Erozo liate, ba zo privilégier liberté. Et ça liwa déjà. Siko so banga nini? Po bimo bunda pona mboka na. Ta ekoki peuple congolais, ba chef coutumier to tele mabiso nyonso. Ba frère pasteur, et ça ba pasteur a le couteau te bo ke te ya batu mate ya mabe na l'église. Ba frère pasteur, bo bima to bunda pona mboka, bo te ya maloba ya ko veiller peuple, po to telema. Bo te ya biso maloba te ya le couteau ya bo te. Ya on a tel si mission na bi dodo kamba, pasteur dodo kamba. Ceux qui yo zo tambola pa ba politicien, pona ko luka ke o sangisa bango ba ko dialogue ke na mboka. Pasteur dodo kamba to ko ya na limité to ko saccager église na yo. Na yebisi yo. Ceux qui zo tambola pa ba politicien po luka ko sangisa bango pour ke ba ke na dialogue. To ko ya na limité to ko panze église na yo. Yo za bien, tala ji po tambo nango. La sécurité au tambour nango mais ngai peuple na sécurité ni tela ndena otoka tant peuple a ligatel ma yo distrait bat boti ko distrait bat toi peuple bo kanisa ki ke peuple lobby o za le lote peuple na sa telemi déjà na minute yo to na kanda to pesi bino mato mingi to pesi bino tamingi mais bo distrait biso. Là, c'est le peuple congolais. Mutu moko ko c'est la mutu te auto c'est là. Il y a pas ça biso. To bima biso moko. Ko c'est la sou mutu te. Pourtant ko c'est la bon on va passer biso message to bima c'est le qui. Na miso to c'est la sou mutu te. To bima biso mo na balabala. Pour Congo qui est la Centrafrique a yo cha drapeau. Ah bandeko nanga. Tango mo na likamba bo yo capacité. Tant aux hommes on a peine makamba bo moni Centrafrique aïe na drapeau na yache Congo est Congo comme dans poubelle pays mon poubelle en France en Afrique plutôt donc mon pays notre on appelle ça on a porté ça été na mabele aïe na kata koto na cha koto ce que tant yo politicien so ça que maponami à 2023 on dit que j'aime beaucoup ni province moko Kinshasa tant yo élection idée maponami pour dire que Kinshasa peuple temps et coquille. Temps et coquille tout téléma. Merci. Na ba papa na papa maman on a mon abino bo pesa nga conseil à malam. Na ba commentaire na otanga. Bon continuer toujours. Na pesa abino bo finga raté. Ko finga le misara pesa conseil ne. Place au moins na betani libaku na za mutu yebisanga. Mais j'espère maman na betani libaku te na zo efeye de peuple congolais téléma. Pour la fin, il te dit la vérité. Pour vérité, la Congo comme un mabé, comme un euro finger. La fin, il n'a pas mouté, mais la vérité. Tant que peuple a une atteinte, ma bino libiso distraction. Mon col moral les lignes à poto. Oh, koto a libiso ma campagne négociation à M23. To baluki be total libre. Jean-Pierre ben ma koto a pas les glissements. To baluki to kebo. Ndeko vital caméra ça libre. To baluki to kebo. Pas politicien spectacle, pas musicien. Pas politicien manzanza.
tant peuple alinga tellement bino boyela biso ba distraction ya ba photo to sala ba photo ani bakutana bonne ndeti nga pena na bike bokutana na bino peuple photo ne sala ngo bino pasi te bakutana te etali biso te biso de temps eza to za même moral to sangana biso nyonso to sima loboko na loboko oyo ebike nga azaka na ka ya majorité nga azaka na ka ya opposition te to kabona te biso na minute to sangani siko biso moko to bima to bunda pona mboka na biso to esu na ta ko yoka politicien moko te to pesa sur to na biso no kin politicien po ba batuma beba diable bandoki ya na benga abno ba fantomas ça on a bino ezali 99 jours ezaka ya moyibi mais jour moko ezaka ya biso peuple jour o etika les ya biso peuple merci peuple congolais o no sokola émission za libanda to na kati soki oza libanda oza bandeko no awa finira bango vidéo o po mikolo to yana histoire te que to beta o to sala bote mikolo za éveil peuple congolais soit telema to za suna ta obeta masolo te le 17 to bima biso so libanda yo oza libanda otala vidéo oyo tindela ndeko na yo yebisa bandeko no le 17 to bima biso nyonso e wa bato etikala bato jamais pe bakoboma mokili mobimba totelema tolongwa na nsima bapoliticien botika pe bino batapoto kozwa mbongo na bino contribution bopesa moko totie contribution to bopesa kingani te bopesa mokonzi moko te contribution botindela bato baza sur le terrain baobunda nike botindela mokonzi nango bopesa mbongo nga azwanga akokende nango wapi aoya nango wapi aopesa banani merci yo mtoza kili bakuya kolanda émission oyo kofinga te nde na mesana koyebisa bino koloba pe mabe te bon continuer ko s'abonner toujours na chaîne Abino Océan du Congo chaîne ebo mela rabino ba vérité te oyo yebsa rabino ba vérité ata ebata mwa pe lobela e bimisa rango kaka na yebsa ki bino émission ko ya na ko sala dessin na ko kitela bino ti na rai bande ko masina ba bengaki balobaki okoto tala ndenge bakuna ba shaka je ba bomi ndeko moko kuna na rai yo mtozo ki te ko la émission oyo ko finga te bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne Abino oyo pesa rabino ba vérité. Et bah bonne guérison na maman océan nzamba pambula yo nzamba batela yo apeso makasi po ma yelo kabu ya koloba boye ebele bazula rango na classe mais nga na zongo na classe te na nzela na ona kovana na yo o partager ngo pe pa na ngai nzamba peso makasi otelema pourquoi pas qui c'est tous un plus c'est pas na nga bobenga maman océan bafanya maman océan ba prière na bino et osala bien pour que maman océan teleme tote le matin eza mabe ngongo eza mabe tolongwa la distraction tokutana bino na mikolo ezali koya bye.